ya mwana futo yebaka ngo malamu ke baya ko distraire biso ba africain na nyonso. Comment se fait-il net biso congolais? Richesse nyonso ezali awa, même oxygène ezali awa. Pourquoi toujours souffrir? Toujours souffrir pour nous. Et moi ce tanda papa moi. Toujours souffrir parce que toujours tambola na mayele oyo ya Congo. Po biloko esalami awa, esalami na mayele yako ya Nzambe na Congo. Oba otila mutema. Donc baza wana batielaka biso jalousie, baza na haine, bana jalousie. Et puis pe baza ba puissanté. Pona ndimaka ba américain baza ba puissant, ba européen baza ba africain, baza ba puissant. Botika pa Afrique ça la États-Unis. Pourquoi bobanga? Papa ma frère, obelo moko boyeke et donc mayele moko bazangi na mayele